Sound Factory Studio. Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, Balanditou, il y a www.congovibration avec Jean-Sylvain Wonda, les mignons garçons de la presse congolaise. Aujourd'hui dans cette émission, parce que nous sommes à l'extérieur, en plein centre-ville, Toye, Tolobela. Il y a joueur Nabiso, Joël Kimoa qui est absent. Batebele Balobi Lobi trop. Il y a un Congo Vibration, Ngaïna, Christian Goy, le paparazzi de l'Afrique, Tokiti en plein centre-ville. Tomeka un peu solo lana fan ya foot, mourir à football congolaise. Toye le pourquoi, parce que Batbalo trop, qui moi qui est en la baisse, qui moi qui a qui c'est Kitty, etc. Machin, Batbalobi trop, y'a toye et pas peuple congolais toyo kaba vina bango par rapport à joueur Nabiso Joël qui moi qui, parce que il est maintenant remplacé et pas joueur Nabiso Tisserand au pays excellent azo jouer Kitoko. Yango balandi tout, il y a www.congovibration les lots na sigé à les lots tolo bela joueur Nabiso Joël qui moi qui. Et puis Toroya Peto Solana Joël qui moi qui qu'est-ce qui se passe, parce que mes rumeurs résolvent maman trop que affaire il y a 10%, affaire il y a beau, affaire il y a beau. Et on est lélo toye totambola na kata centre-ville toye oyo bandeko na biso peuple congolais à koloba fan ya mourir à football au baroloba asir boroyo kanenge bandeko na biso lelo baroloba. Merci beaucoup. Tout pousse en a déjà Christian Goïto mais un peu quoi interviewer peuple congolais. Parce que fan il y a Joël qui moi qui basa moi et belé absence n'a pas ça la moi pas si tout ça batté le pourquoi. Donc coach a lobby que Joël qui moi qui a ça la moi baisse moi qui est il faut assez rétablir les sous tout le monde peut na TP Mazembe à jouer et on te lit na to meka tout na bandeko au baza à mourir à football congolaise parce que ils ont ça la paix moi bien té hein et ça la bien habillé calamité to luka coach bengeto solana parce que c'est lui les coach abi coach ou mais là au ça no bien à toi en plein centre-ville binomo bomo na bandeko bobima mo kala aux galeries présidentielles Sozakom Pezawana Sir Christian Goyi azozwa tozo pousse en a déjà tobima en plein boulevard tout me un peu quoi interviewer mourir à football congolaise parce que Baléo ezobeta ma micro na RDC za souka mais absence pe ba joueur mususu ça la moi pas si Christian Goyi to continuer to interviewer bandeko na biso congolais peuple congolais et puis to rozonga lisusu. Bon, merci pour notre absence. Joël qui moi qui est une équipe nationale est un normal parce que qui moi qui a bâti trop une équipe nationale, qui moi qui a bâti une équipe nationale depuis 2009. Il y a comme d'habitude à 4-5 il y a Gladys Balongwe, joueur sous a bâti un trop. Le coup la tour va jouer était soit na baisse pour sauter peu na Mazembe aza sous titulaire ta comme réserve comme remplaçant puis on avait match Robert Tati Sili abeti pété ça veut dire Mikolo aza na moins baisse vraiment tellement il benga za coach oyo aibara ba joueur yo moins a classé zate azo classé Cicero na Zakwan 4-5 ya nezo Simba Badoualo balabongo belete qui moi qui avait titre en équipe nationale en 2009 batika pe ba Cicero na Zakwan ba be bon yala kana ngo joueur sur na baisse ba rotaka été c'était ka posaka qui moi qui tema kombe salama soza na baisse faut batira été Mikolo ata so na club na betra na Mazembe azo beta pété so ba zo ya une équipe nationale jamais faut avant baisse on a ils Maman 10% de cela c'est Santos. Minute sur le programme maman 10%. Tout ça maman 10% mais jamais va jouer au bête balo bête. Maman 10% dans le pas réel susté. Bato bazona maman cela sera Santos sera banane. Maman ça changer toi la série ya Denis Kambai ya Ibengi maman 10%. Hier bazo aligné te pour na baisse l'équipe n'est pas bête azo bête susté. Niveau ça quoi va zobeta na Cicero et na ngobia ba robeta ki moi ka joueur abeta rané bia kangara ne men ana ba faute mo emora lengara so ba qualité na zara na ngwana ya Cicero leki ya za kwa ne leki ya yo mo ba ligne za dia ma ba 10% 10% zate bon conseil na repesa na wana félicitations
na tana oyo asa na équipe nationale akangela muningo azobeta na motema ata fungole motema poza mboka engino bateka na yanga kaza na poste na seko te pour misusu bazala ki bakeye paye kisaka que non merci na tana oyo asa na Léopard atika pe baninga mso souhaiter ba bonne chance na ndenge bazobeta to wangani ete yasu combien de médailles en équipe nationale. Il y a ça mutumo avec notre mboka na soza ki bien ba rosele pe monument quelque papa zo médaille et bela défendre les couleurs il y a RDC to robo il était to wanga na été asali bena carrière moi il y a bien dans le papa zui Deschamps asui ba titre bela ça c'est loco asui ba titre bela na mboka na biswa il to robo ça na été bon so contrat ne sina mort bon on est ça ba maison na et ba maison na ya côté on ba vie privée tout côté ngote on est makamuna na ya signer mais akanga fungola motema kanga motema te pone bazo zoye te ya fungola motema ta na ye bon ata renouveler bon si sera zana zakwa na zana ça va tout le monde ba faité ata renouveler totalement la mazembe pour la mazembe pe bazo aligner te souvent c'est une équipe nationale pas aligner jamais si sera zana zakwa na zana félicitations qui moi qui courage kolembate ceux qui travaillent qui collent ça travaux mais font la ramouté mato sengana. Bon selon on a botuni ngai na ebité na entraîneur ndem taza maître makamnyos ce cas zo été pourquoi na ebité mais parce que biso toza toujours derrière un entraîneur. Bon on a la question entraîneur on ça au moins on ça en tant que ngas. Non, pour moi ça ne sert à rien. Pour moi, pour moi personnellement, ça ne sert à rien. S'il ne joue pas, moi, je vais éviter pour les entraîneurs, mais si ne pas jouer à rater, ça ne sert à rien. Parce que aux joueurs, tout le monde appelle rôle ils ont les camalam. Donc, qui moi qui a joué, ceux qui ont joué, dans le but premièrement, ils ont le premier entraîneur, pour ne jouer. Deuxièmement, ceux qui ont joué, mais ils ont joué toujours rôle. Oui, il ne pas comprendre pourquoi ils ont joué. Tomotoyo qui peut déclarer na mission Moroboité soit disant que pourquoi bazo zwangate bon ce qui azo betete na lobi que je manquais même la mot à dire à se rester toujours calme pour attendre ce que kokipo ya beta robeta. Ouais, merci. Bon, tokoki ko boya ki moi qui était pour à servir pe nation na ba titre pe na ba locaux. Yep na l'équipe mais pour le moment na ba Cicéron na ba zakwani na bato ba yebi trop on comprend on a na savu mati baza pe ba congolais baza ba étranger te baza ba congolais ba na mboka lokwa ye na moment na ye azala ne na mpanja betaka mazembe ya kimwa ya yebi na trop mais ba loko bazaka moi limitation mo baza limité on a ce que baza lokwa ba coach na bango comprends bande natangilo moko tane tiere o nani lo malisa sala un loko azara limité est-ce que défenseur a repé sataka o azo attaquer pour Tchabi a repé c'est mkong adoua na to regretter fort mais au fil et à mesure ba beta tellement bazana ba propre mbeni ba rosara lo bien. Oyo qui bien à lobby to wangani été mais pour le moment atika ba coach wana ba beta na ba bale wana ba coach ba coach ba loko ba Cicéron na ba bokila na wana ba coach ba to ebi trop ba to ebi mingi ba beta na bango papa on est comme isko mambia ya buzoba ya bisoba congolais na kati wana po wana eluka to lo basuma beli suko le kame to boma moto ya 10% c'est ba nango déjà wana eza lo domaine na ba congolais ndi basala ka ba jeune na bango comprendre mutunyo sto azolia na kwena kabulo alia na ndenge ne mbongo ne ache na poche elobele lo te Costa Omar azo $700,000 ache na poche ne mbongo ya ye moko de mutawalandela azate ata ibengale ba 10% po mutawalandela bango azate
eza nango ndenge ba congolais ezosala nga pasi mais attendez na lobby boy rien ne change là-bas elo moko échange eza te yebela bon ekosala pasi mais bo bazar na mpe baza ba congolais non ba ekoza pasi vraiment te mpo aza mutu akozanga mpe mpo lelo so abukani eza ndenge moko kaka ti bo mpe bakoservir biso baza bato ba bacongolais ba bachinois te ba bacongolais te tricage te bon même une équipe na ye moko azokoka kobeta esu bien te abeti trop eza lourdeur tomona mpe na bajoueur mosusu lokwa Cristiano bikeno Cristiano aza na top te mais bazotiaka mpona expérience mais kimwaki aza na bese ifo aza mopanzi wana équipe nationale bayaka kosala koforme bato te il faut ya nde obetaka déjà mo 4 jours entraînement esimbama obeti eza te makambo te 10% te mpona ngai eza 10% te eza vraiment ke non aza vraiment na se makasi aza vraiment na se makasi te bon conseil vraiment na kopesa kimwaki eza kaka travail kaka te eloko mosusu eza te eza kaka travail na repos osala mpona kolala mingi tellement ye balinga kolala trop te yango wana eloko biloko wana ezosalama tellement travaille trop abeti bamatch ebele esengama repos alalaka avant soki azolala avant ye moko ayebi makambo nyonso na oloba na ye soki azolala avant aorécupéré mais soki aolala avant te aotika orécupéré te bon ye atambolaka to na buta bon eza bon ça dépend ndenge na ye mpo atambolaka vraiment trop bon tomonaka soki aye kini atambolaka fort mais soki atika discipline wana ya kolala trop nde mbala moko akozonga esola bon tisera a qualité vraiment mais kimwaki toko ignorer te azalaki a joueur ya Congo quoi tisera mayele ebele par rapport na ye mais aza joueur na place na ye mpo na ngai na place même ya na nzakwani bakotia kimwaki na tisera mpo na ngai c'est ça bon merci. Bon, absence vraiment à Joël qui moi qui ils ont dérangé biso vraiment terre ils ont dérangé te pour qui moi qui a PC belé na Léopard à Betty bon Nathan na vraiment tant qui en forme à Betaki mais si grosso lundi bien qui moi qui a vraiment la baisse mkié mais et dérangé biso te parce que oyo bazui azo beta na place qui moi qui a zappé meilleur azo beta bien donc absence n'est vraiment ils ont dérangé te bon ba faire à 10%. Bon, bah faire à 10%, na tomanda koyo quand on a balé par à Calais, et là vraiment avec Ibenge, ils ont vraiment confiance au bah jouer bazo pesa na musala na ende yango ezo ça bon so bat babi à faire à 10% bon. To éviter wana les gars makamba kati mais pour na ngai nandimi yango vraiment te, nandimi yango te. Te. On a osenga pas ki moi qui faut aibake équipe nenge za bongo ezara na batana ngo. Na batana ngo so beti comme na tamoko boye esengaka ke otiki ba ope bazoya ba beti po ba memara performance na nini na équipe vraiment pas ki moi qui soit qui ke bat bazolo ba ko boye bon mutasala maka pona roloba en plus musala banda ko sala tango senke akomi na moi baisse esengaka ba critique ezala donc critique ezanga humain donc azwaka courage so pe ko senga bon atiki na balete so ko senga ke a multiplier pe befort bon na le pas pe bakati na nte amso senga pe ba ozape na posa na batamongo boye o senga ke abeta arobeta donc à se décourager te eza makambu tana bango ba betaki asali pe ya mingi bon on dit tout il y a www.congovibration boyoki nde peuple congolais à lobby ba fan ba moria football congolaise boyoki nde ba conseiller joueur la biso joueur qui moi qui Joël qui moi qui Jean-Sil Wonda yo moyoki nde ba lobby ba ndeko na biso ba lobby ezana Kinshasa bo comprendre parking donc mituke telemara mituke parera mituke kenango donc nega Kinshasa Joël qui moi qui yo qui peuple congolais ba fan na nde ba lobby ezanango temps de la fin te ezanango fin du monde te okoki lisusu ko se rétablir nengo salara nengo yo moko ebi mambo salara ba vitesse na yo parce que yo marquera bien défenseur qui marque toujours ba bi ebelé et puis ozo ba titre ebelé donc peuple congolais rozala ingraté et on moni lelo to sali si jeune abiso par rapport ya match ya RDC ya absence na yo okinde bande ko ba lobby maximiser lisusu ba capacité notre ébi que soro maximiser au salaire ya malamu Joël qui moi qui chers internautes vous avez suivi ndenge bande on a biso peuple congolais lobby par rapport à Joël qui moi qui boki nenga lobby
bamisusu balobi faire à 10% ezalaki masola kala mais bamisusu babi et continuera toujours wana toye bango bamikolo mikoya toluka coach ibenge tosola na ye mais lelo analyse ya lelo ezalaki mpona Joël Kimwa qui par rapport nde aza remplacé et pas l'international Tisserand donc ayape joueur congolais donc biso tout toi peuple congolais toi ba chinois te ya omoni que Joël a permis de on a biso mususu Tisserand zobeta l'excellence toujours. Quant à moi, je dis merci à ma Dream Team, mon équipe technique, c'est lui qui était derrière la caméra. Lui, c'est le paparazzi de l'Afrique, Christian Ngoy. Sans vraiment bino mobulu ba image ya kitoko bolanda. Et puis bino pe ba surjection na bino, ba propos na bino, ba commentaire na bino, bosalango, bokomela biso, bokomela pe Joël Kimwa qui nabi qui a autant la émission oyo alandarango toujours nabi que peuple congolais Aza toujours en avant, toujours actualité. En moment biso Congo vibration, tout là sa actualité té. Ce peuple congolais lobby boytoyoki, et on aussi la rabino. Biso to na biso raba domestique. Les reliés aux ozanga, mais malobe ozanga té. Et en moment biso tozara toujours na musala oyo. Hein? Il faut to lire en la batupo, cerquer ezala kilo kande na sabino mikolo. Merci na Bobo Bakajika, capitaine de l'équipe, et puis sans oublier le grand informaticien. Mtaleki Socrate na idéologie. Hein? Mastanangai Motelo, donc Audrey Motelo. Rien à dire, soyez scotchés, abonnez-vous sur www.congo vibration pour avoir toujours des actualités claires et limpides. Babi Migolo face à face, dans Beaumont face à face, hein? Grâce à Christian Ngoy. Babi concepteur et face à face, na Tigelo Christian Ngoy. Babi Migolo yo. Soki était mobolo. Tozanga bozanga minonio mais bozanga malobate ne biso tozanga malobate pour la lelo chers internautes chers téléspectateurs to suki awa boromesana toujours na actualité parce que ici c'est toujours les actualités on est en plein centre-ville ba mitugezo côté ya ndenge na ndenge mino bomo na ville ya Kinshasa on est allé dans la carte centre-ville la ville so boso botali na musika Christian Ngoy kuneza boulevard. Donc, il y a galerie Albert, Koto galerie présidentielle. Donc, tout ça, on a Kinshasa, on a vu qu'il y a une image, une réalité. Donc, Lelo, il y a un sujet qui est très délicat par rapport à joueur, qui n'est pas dans le joueur, qui est bêté pour un nini. Il y a un avis à peuple congolais. Pour y avoir coach Nabiso Ibenge Kalamingité à Roloba Kaka, dans le Congo Vibration. Je vous aime beaucoup, mais pas plus que moi-même. Bye bye. Factory Studio.